mobala ya nanga yo za likango wana il faut retenir mais ngai ne nazala so boluki matière nanga non nazo mobala mutute bana botama c'est que lokola yo obima na madilu comprendre pe que na mikolo belle vie pas bali mobala mutu to ça na biso bon on est d'accord c'est que ko finga te mwana batu bana batu ya papa Dani po boye bake bana ya papa Dani baza bana ya belle vie bana wana baza bana ya belle vie c'est que yo betango bana ko bima soi-disant na papa na biso yeba ke bana na yeba sa epe bana na yo mais loko ya pasi mukola kufa bachaka de kiti yo yadi ko ça na pete sila ozalaki pe lili wabelo azape mwana na yo bano bima pe na tata na ngana yebi macheke zao ba yelinga biloko mais na lobi eloko ko c'est que bon se calmer s'il vous plaît ozape mukolo belle vie respecter et ko salo bien na moni mo eloko no moko salite wana zo finga bato o bato ba bato poto sekinde ni bon je sais pas autant bolo banango poto ambanda ka ube ya bato o se kamengane na kati video butali na te et si na lali o kata na longo bilamba na vanje na banisko kotala théâtre belvi na zocha denzembo ba yembela na ngayo ba boko di banga ko yemba nzemo mobimba ndenge fali asalela ka nana yona ba salela ok ça va obimena ba musicien bele ba pesinga liste mais le na fingo te na respecter aussi la attaque mwana mboka yo moko pe c'est respecter ça le bien. Alors très très bien. Merci. Babies, don't Ah non, les talons c'est quelque chose. Je vous dis pas combien j'étais fière de Nikita. Je vais pleurer. On peut faire ça. On peut voir la maîtrise comme ça de la chose. Vraiment. Les lorsque tu mets un contexte, hein, comme d'habitude. Donc, elle est passe-partout, quoi. Félicitations encore. Moi, c'est la biseau chez Mister Fit. En tout cas, soit un talent, Bobo Bengo. Voilà. Un concert. Et le réseau social a quitté et couvrir bateau et belé. Donc, aux gens, ils ont beaucoup de cicatrices. Ceux qui m'ont mabe, alors continuer à monter à mabe. Les lots peut-être commis boué ouvertement parce que réseaux sociaux est droit. Na montu azu téléphone aye akoya a cracher montu comme malingi. Polémique ils a bien parce que ça fait avancer des choses. Na vrai sens c'est polémique. Mais comme mabe ya que yakuya bolongwe na cadre ya boulot. Bokomi ya na cadre ya kofinga na ba famille bandeko ceux donc ko atteindre en réalité na luki banani barasima en réalité bokomo ya na ba photo batu mususu ya ko luka ko exposer batu oyo peut-être ngana exposer été yo ngo exposer pour ko faire taire nga. OK. Ça dit ba polémique mingi za lelo batu ba luka ko faire taire batu. Pour tout mususu za la crédibilité na ye ana personnalité na limba simba ngote akobanga oluba. Na olubati so na miko simba boy ba yo toucher peut-être famille nanga ba yo toucher peut-être papa nanga yo za disons ya bato ba bangaka po ba toucher famille yo yaka ngana mobutu Mobutu Black Lives tokela mo ngana ga yo sur pechanga mobutu ko mobutu ezala o kombo ya bizwazo ate ça peine l'esprit ya rapide esprit nature attitude ngabanga mututé. Je respecte tout le monde. Ngabanga nzambe. Donc on refait nga leoti lobby. Cause la tena yana vanda na répondre yo. Et puis na loba nga vanda Marie Misamwa. Ah oui. À des fois elle s'est plaignée de makambe beleza ki ba yela ki ba kubani. Marie Misamwa kufa oui, mais azaka na ba pota mo ba to go ba zukisa ye. So nga na loba nga se décide nga bi muta mokili morote ata na ndoto. Akanisa ki ye. Marie Missa Mozara parmi Baptiste préféré nae. Voilà. Tu étais proche de Marie Missa Moussa ce ça y est tout le monde ko ya pena la muki OK a otia mutu na ngana se qui a oya offert teranga na répondre raté parce que na mona batongo ba important et puis nga atala na batuni sauter na ramuto pena bike bêtise je bloque c'est mon téléphone ça y est na tala ba bien ko baxela en plus na carrière na pe na vie nanga o ezaki za bassesse banalité je regarde pas parce que tant tout ça tête kala
babanalité n'entendait ça que biso tous aba yosul pechanga tant tout ça ba yosul kon pechanga ya ba polémique tendait ça que batata la film wana pourquoi na ko accepter ngolo na 2026 donc nazalaka que carré o na kotati carré o na zati na ovanda pe te pona ko répondre mutu ngase na loba no na luka na lubina je t'appelle na bisbela na lingi logo c'est tout mais ce qu'on a lobby ndele loto comme mon la battre comme la groupe kuna babengi bango boy kuna babengi bango pour ne pas citer les noms pour ne pas aiser les autres. Je vais toujours dire que moi dans mon émission anti-polémique parce que une personne, on a beaucoup de choses à parler de la personne. Aussi, en matière, donc on a ceux qui n'étaient pas ma colonie, on a des bêtes, on a des bêtes, comme aussi, tout le monde look comme boy. Je sentais à rien, qui n'est sur un terrain glissant. Parce qu'ils ont ça, ils ont maîtrise. Il y a des gens qui viennent avec des polémiques banales parce que bidon, ils ont ça n'a été. Donc tant que Luka, il y a une matière, il y a une carrière à monter. Même si on va nous bamakamna yo, mais y habiter de binayo. Au salani, makamni ça m'a beaucoup mon place aux alliés, habiter. Mais y a balobi, a bando bakié, à se prononcer journaliste tout conducteur. C'est quoi? Ndenge za ke batumsuba o bazana ba groupe na mambo yo on dirait oza na ngote ou soit na nozote ou soit oza na no en mesure soit oza sur le chemin au sala. Non, pas besoin de ça parce que déjà là ni ba pêche à love ngaba bato balinga reçu ba pêche à love. To ba pêche à love baza depuis avant 2015. La pêche à love oui. Tu bayé ko ya na makasi na ngona ba 2019. Donc déjà oza bato balinga ko babenga ba pêche à love depuis avant 2015. C'est exact déjà en bateau. Et puis page Facebook nous déjà voilà, plus d'un million donc bah ils ont déjà. Alors na linga kaka vrai fan nanga a muto sola nanga te a muto to se communiquer raté a muto linganga parce que na pesa ke loka se pela nango c'est vrai. So na komi masse ba fanatique. So na komi plus proche ba fanatique to benga na to sola ça qui fanatisme te komi maramu zuzu. Ça c'est donc on a senti que bébé ça pour la vie ils sont ceux qui saluent. Il y a beaucoup de gens qui ont ma 20 ma 10 c'est le plus beau bonheur de la vie qu'on doit suivre. Kilo ya mobali nde mosala. On a transformé une rivière à côté de chez nous en aventure familiale incroyable. Pour toutes les petites familles sportives comme la nôtre, je vous conseille de magasiner chez Canadian Tire pour vos sorties en famille. On a trouvé 2 kayaks gonflables, des vestes de flottaison, un chariot pour transporter le kayak, des souliers d'eau et c'était tellement parfait avec le coucher du soleil. Honnêtement, les filles ont tellement aimé ça. Nenga weekend. Ya bela. Spectacle à Belleville comme on dit. Spectacle à famille Bota la zanga. Ya joue Antolia Kabambuma. Joue la spectacle Antolia Kabambuma. Mbuma Oseka. Mbuma spectacle. Mbuma Lengi. Mbuma Yesengo. Mbuma ambiance. Joue spectacle la zanga ya Tolia Kabambuma ye. Mbuma bébé. Tolia Kabambuma. Mbuma ye. Tolia Kabambuma. Ya spectacle wa. Bobenga na kizenga mwana mwasi azan kiele boy. Ozolo baloko mtatondisi biloko na munoko. Yo mono talent tout salita mo solo mbaka solo. Est-ce que yo iyo na bato balobi la famille boto l'équipe on eloni nkelo yozo ba la famille bota yo mono nkiele bobalo kutuboza nenda ko mo bota no bana okoka ote poza nkiele yo omoni muto lobi ke ida na na okokisate belga ozana envie yo nde na président na yo sila bozana invité yo wandani moi ça nkiele moi so batala ba so itondi na munoko moi sozolo ba biloko etondi na munoko moi sozolo bosoko tombola parcelle bumuno ba cité yo
tala mwa mwasi otutu katana tala yo keba na tala kuna musika keba yo atala famille boto kokana na nani atala ba journaliste balobi la famille bota kokana na nani atala ba fio lelo bazaka la famille boto kokana na nani mwa mwasi asalaka video télématé fo atala ate asalaka ya kovanda pandi makolo mpona pema keba Bellevue Boudinga na ote keba salité à moi si t'es loco est-ce que Bellevue moi yeba kete au monde kete tout na yesti la oloba na bino entre Bellevue tout na yesti là ti tout na muto zolo belati moi si salité nyama à partir je fais katana mbeto moi si ta ko éviter ngai ba mobala yananga yo za ili kangu wana il faut retenir mais ngai ne nazala so boluki matière nanga non nazo mobala mutute bana na botama c'est que lokola yo obima na madilu comprendre pe que na mikolo Bellevue pa bali mobala mutu to se na biso bon on est d'accord c'est que ko finga te mwana batu bana batu ya papa Dani po boye bake bana ya papa Dani baza bana ya Bellevue bana wana baza bana ya Bellevue c'est que yo betango bana ko bima soi-disant na papa na biso yeba ke bana na yeba sa epe bana na yo mais loko ya pasi mkola kufa bachaka de kit yo yadi na ça na pete sila ozalaki pe lili wabelo azape mwana na yo balobi mapena tata na ngana yebi macheke zao bayeli nga biloko mais na lobi eloko te c'est que bon se calmer s'il vous plaît aux appels mukolo Bellevue respecté mais vous salo bien na moni mo eloko no mo ka salite yo na zo finga bato o bato ba bata poto sekinde ni bon je sais pas autant bolo ba ngo poto mbanda ka ube ba bo se kamera de la kati yo butali na te et si na lali o kata na longo bilamba na vanje na banisko kotala tie Bellevue na zo ta denzembo bayembela efinanga yo baboko libanga boliyemba nzemo mobimba ndenge fali asalelaka nana yo na basalela oke ça va obimela bamisisi ebele bapesinga liste mais lelo na fingo te na respecte osila atake mwana mboka yo moko mpe c'est respecté salobi toucher au plus profond de lui. Vieux, en tout cas, la chaîne on a mis sur faux supprimer. Batubo la vidéo où il bosse à l'effort na chaîne numéro na ngali ko robot na nga lien. Na otinde la movie. Vieux comme la nga pardon vraiment. Comme la nga na otinde lo ba lien ba émission nyonso ba finga grâce. Faut supprimer ba émission ba tout nyonso. Et puis pour la consommation yo moko parce que la message na nga. Mais na c'est mon service mon vieux. Ngali nga grâce aux autres. Moi na yo nga na ebi. Tant on a ça filmé pas na yo présentant ngai et je me dit à mystique. Bon, tout c'est pensako. Nyonso kaka pona grâce à Koma plus la famille Libota. Na biso ba famille Libota. Bon Michou. Tout c'est là. Et puis na on dehors ba Michou. Ba famille Libota. Michou za mwana ya sila. Partout. Boboto la pe Michou pas dit nanati. En tout cas, d'où tu as le fond, on a mis quoi, et Azam tout à la TV à l'Obakaza naître, mais grâce à quoi l'un d'entre eux a mis non. Arosana va des fonds privé, mais n'a pas fan n'a pas tout, en tout cas fan n'a pas tout bien. Il a beaucoup d'ambitions. On a sur la nangai une fois. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié. En dehors, il y a l'artiste qu'il est. Na réflexion je l'ai beaucoup apprécié donc je crois dans ces aranées politain parce que ça la émission où il y a l'internet ma finga grâce ma bé balobana grâce ma bé belé va toucher la personnalité naïe va toucher au plus profond de lui vieux en tout cas la chaîne on a mis sur faux supprimer va tout beau la vidéo où le boss a l'effort na chaîne numéro na ngali ko robot na nga bali a supprimer la chaîne on a vieux comment la m'a pardon vraiment. Comme elle a un de l'eau lien avec l'émission Nyon sur la finga grâce. Faut supprimer l'émission, faut supprimer la chaîne. Dans le Ghana, pas TikTok. Faut bloquer la chaîne, la page de TikTok. Bloquer mon pénal pour la grâce. Comme ça, pour moi, sur ça, on va bon. Ne pas comprendre que vous touchez à la semaine.
ndenge osalanga mpona bamusicien mpo boyebani te oyo oyokeli bango ya mawa ngana na besoin bétise wana mpona ndeko na biso elongwa na réseaux sociaux. Ouais, merci V. Bonsoir. Il y a Duchi Kapanga, il y a Papi. En tout cas, vraiment, notre sa vidéo, moi, Moulaï, les aguilles vraiment pour la console. Bilonda Mande. Le fruit de Bilonda. Mande Chabayembi. Chabayembi. À quel âge? 21 ans. Ouf. Azak étudiante? Oui. Wapi? À l'IEC. Étudiante. Ouais. Tout ça là. Gestion financière. C'est la première année, là? Deuxième. Moi, j'ai 2. Comment ça? LMD, voilà. Oui, oui, papa Sango, eloko na yeli awa toyeba normalement décès à moi parce que ndenge akufi toke na cinquantenaire po toyeba effectivement parce que nga baye obenganga déjà na komi na cinquantenaire na kuti mwana sakufi baye kozwange pa motard nayebi ye pete balobi ke no ntango mwana asalaki accident alobaki mwa mokie apesi bango kaka adresse nde babengi ntango motar wana soi-disant ye kotika ye aye apesi adresse nde motar abi nayebi ekuna nayebi adresse wana nde baye kozwanga vers ba 22h tokomi toke na motar wana toke na motar tokomi s'il vous plaît nangi tokende un peu d'une manière détaillée. Ok. Yo ozalaki na ndako nazali na ndako ezalaki jour nini? le vendredi. Ezalaki quelle date? Le 10. Je pense le 10. Oui, le 10. Vendredi le 10 juillet. Il y a une heure. 22h30, 22h30, oui. 22h30. Motar Mogwaye. Motar aye. Motar Motongo ya kutana nani? Atuni bana venu. Ah, nazoluka papa Wilfred balobi awa. Nda koti atuni nazoluka Wilfred ngabi avandaka. Ndi babi yo mama ngabi e. Ono wana motar moko to ni. Motar moko. Kaye moko. Na moto na ye. Na moto na il était seul. Nde alobi no mama. Bovandi na ite kaya hotelema. Kaya hotelema. Ayebisinga alobi. Maman, na ye nazwa yo tozoke na cinquantaine nga bien problème ono mwana asali accident abukani na ye azalaki kutu koloba te mais alobi quand même apesi adresse nde na ye mpona ya kozwa yo ndenge abina koprécise nga si un problème oprécise nga ono problème eza te yakaka tokende yo ozalaki yo moko si j'étais seul nde na yo kobenga oui nazali nga mwana ndako nde na yo kobenga grand frère na ye oyo babimi na mwasi ya oncle nde toye komata na moto kaka moto wana eka na moto wana bino misato komati na moto nga na mwasi ya grand frère tomati mwana nga mobali azwi moto mosusu nde alandi biso na wana cinquantenaire tokomi ntango tokomi bavandisi biso à peu près 1 heure du temps bavandisi biso nde baye koyambanga wana na urgence oui na urgence ntango tokomi bayambi biso bavandisi biso na mama vanda nde lokola bazali na bacoordonné na ye te après ba 1 heure du temps baye obenga ngai ntango babengi ngai na ye batuni nga kombo mwana apesi kombo na ye complet age adresse na numéro na ngai ya téléphone si un problème bakokobenga nde baye susu bovanda après ba 45 minutes baye kobenga lisusu tokoti sikoyo na bureau ya docteur nde babandi koexplike biso non nde eza boye ezali problème ya asalaki accident baye na ye azalaki na problème asali hémorragie interne et en plus poumon ezalaki endommagé respiration ezalaki bien te le temps totia sonde il y avait du sang qui sortait baye kotia oxygène ça marchait pas alors on n'a pas pu tenir elle est partie. Voilà docteur mutazo expliquer. Docteur mutazo expliquer. Aux en combat docteur. Non quand j'étais déjà traumatisé. Nani awe ba docteur. Bon soki na moni bango bien soto pesi date oyo bazala basalaki garde bako toko récupérer bango parce que tant osengi bacaméra
bapesa biso bato baye na mwana babi no bayaki nazali koloba te tokóma na bacaméra naoninga nayo banano yo moko ntango okutani na docteur soki okoki koreconnaître les docteurs qui vous a annoncé ekombo na ndo oyebi te apesaki ni carte ni eloko contact moko te ami présenté kaka mais apesaki carte te voilà bayebi soki ezalaki hémorragie interne bayebi suite hémorragie interne sikoyo okutani na docteur aye koannonce bino ntango azonisi oza yo moko to na bandeko ozali na bango te nazalika ngai na mwana nga mobali nde boyoki nouvelle wana abi na bino bango bakomaki heure ils ont fait combien de temps pour aya osikombe ayebisi biso abi bango baye na Wilfrid à 22h05 minutes nga naye kokóma na ba 22h30 minutes 45 parce que baye kozwanga na ndako na 22h30 mais parce que olobi na ngai ke ntango okomi moto wana ayeki ozwa yo le temps ke aya bavandisaki bino presque ba 1 heure oui ntango tokomi na 22h45 tovandi ti ba 23h baannonce bino na ba 23h oui baye koannonce biso na ba 23h que bameki donc approximative selon bango akufaki à peu près ba 30 minutes après koya na ye bon wana nde bayebisinga te wana nde bayebisinga kaka keno baye koyene na ba 22h05 mota bato bayaki kotika ye selon bamédecin baexplike banani baye kotika ye babo oyebisa biso bamédecin oyo bayambaki ka bayebi te mutu nini na ye na ka wana babi bamona ye mutu te bamoni ka mutu asakoti bayambi bayebi mutu ayambaki te mutu akoti na civière bon ils n'ont pas dit ça baexplike biso te donc ande na ye biso nde mpe kaka bayebisa ye biso donc on a trouvé un peu louche nde soki toluka tokota na profondeur totuna nani moto aye na ye balingi oloba te opesa biso kasi filme oyo elakisi ke ndenge bayaki nde bakoti na ye na pokwa nango balobi ke le vendredi soir balobi ke non tozo nani bato basalaka na bacaméra baza te boya lobi ya samedi le temps bandeko ntango mpo ye autaki mbushima aye kaka mpona likambo alekine ntango baye le samedi ntango bakei bakomo komplike ba babi non tokolakisa te il faut bokende na balobaki wapi tokende wapi okende na nini babito bato etona na bapolisi baza na porte wana eza mpe na problème te babi tokende na nini na parquet asala biso mokanda oyo oui basala biso réquisition ekolakisa ke non tozosala tobime moto aye awa soit disant bolobi kazala ye koloba akufi awa sikoyo tozosengaka bolakisa biso filme oyo ezolakisa moi je suis sa mère bolakisa filme oyo ezolakisaki motu tel aye na ye sikoyo bino bokomotina biso na parquet alors on a trouvé ça un peu louche non ce qui est vrai la caméra bango baza na ils ont qualité mais ils ne peuvent pas se permettre ya kopesa bino directement les images effectivement démarche bazoyebisa bino eza démarche moko fondée eza juridique donc par exemple ndenge mwana akufi soki bino bokendaki na l'état bosali plainte contre un connu sikoyo l'état ntango azolandelaka ya mort donc banquete ebandi l'état kosenga réquisition akosenga na l'hôpital aza redevable liboso ya l'état akoya apesi l'état baimage nyonso l'état mpe akoki kokota na bainstallation pour enquêter par rapport à tous ces dossiers l'état a cette qualité bayebi yango voilà pourquoi ils peuvent pas vous donner mais liboso ya l'état baza na obligation ya kopesa bino ya kopesa l'état toutes les images et puis l'accès pour que l'état vérifie tout ce qui est arrivé et bon, puis le dimanche quand ils sont partis on a assisté pour yayazwa donc bakei bainsister mpona makambo ya caméra bayosi bango kino bacaméra esalaka susu te je ne crois pas cette version ya hôpital soki balobaki yango ezaka moyen ya peut-être ya kose justifier pour base une chose mpona nasuka wana yayazwa ntango bayebisi biso ke défunte moto akufi ma fille morte nasengi namona babi wi pas de souci okomona ye ntango bazoexplike nga ke non hémorragie et tout non to eloko toremaraka ke ondire motuka enyataki emateli ye est-ce que je n'ai komona ye tant tokoti Nathalie elle n'avait pas de cicatrices sango moi je me suis cogné au mur s'il vous plaît na laksa yo na tout un mur voilà ce qui m'a fait na tout un kana mur voilà mais yo siko mutu ki mateli yo même pas trace ya kozoko bien nini nde angwana tant aussi ça qui va kotala infirmière moko azalaki anapesi na biloko na ye aza nango elamba na lata qui soutient ezali ya sauver meza elamba eza il y a même pas de traces de sang même pas yango nayaki nango mpo par hasard okosenga otala na obimisa elio elamba otala donc omona na ondire
Et moi, on dirait, bon, on a dit qu'on dit, mais ça quelque part, bah, bois qui est. Tu vois, excusez, et là-bas, il y a un rôle. Il y a une combinaison, il y a culotte. Même pas de sang. Il n'y a pas. Et là-bas, on a l'attaque le jour. Il y a une combinaison à culotte. Il y a une combinaison à culotte. Donc, c'est ça. Il y a là-bas, un soutien. Un soutien en gros. Sous-vêtements de jeux dans la carte. Donc, nous avons constaté, nous avons balicambrisé à solo. Où ils sont partis assez à culotte. Donc, tu vois. Donc, il n'y a même pas de traces de sang. Je ne sais pas, Babi, que Babi, ça va bilamba, mais je n'ai pas compris. Biso va péter biso. Non, c'est ça. Et mon ami qui va traîner dans ma belle ou soit, bah, où est là qui est comment parce qu'elle aussi elle est un peu brutale. Azarama lo yenge. Sûrement mon état qui nous va se menacer, à lequel se défendre et puis voilà. Donc c'est ça. Très bien. Dans un quand même, moi, 2-3 petites questions pour enrichir quand même les Garantie. À quelle classe? C'est ça? N'allez pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que moi, à ces heures-là, c'est retrouvé. Vous allez au monde en non, on a peine à se naquer dans la salle. Il y a un institut. Dans la zone, je lui ai demandé, mais toi, tu es venu avant comme ça ou non? Je suis en train de faire les examens, j'ai fini, on rentre. Elle était sur la moto. Maman monte en part. Pour autant, il y a Kitambo dans le lycée. La matinée, la moto, la moto, c'était vers 17h. Dans la route, on n'allait pas aux classes. Donc, on a commis la Kitty. Et c'est toi, tu restes payer la moto. Moi, je rentre. Oui, maman, je paye. Dès après, à côté, il a changé la disco Bilamba. Au voisin, la pantola jeans. Où mérité. Donc, à côté, il a changé Bilamba. Mais toi, tu viens d'arriver, tu sors. Comment non, j'arrive. Il y a mes amis qui m'ont appelé. Dès à partir de des amis, il s'agissait de quel ami? Bon, le collègue a dit qu'il y a un niveau, il y a combien de camarades. Alors elle faisait ça ailleurs. Je ne sais pas de quelle sorte des amis. Vous avez un camarade, mais il m'a dit qu'il y a un non, arriva tes camarades ne m'ont bengi à la télé. A bengi na téléphone, mais vous solo ni na camarade là. En tout cas, parce que vous avez maman, vous avez envoyé batamo na no moko, ata camarade mo na no moko te ata batanga na yi. Si les autres sont là, ata moko éviter. Bon, en tout cas, elle a évité, mais quand elle a quitté chez moi, elle était partie pas Bayana, elle n'a pas Bayana. Les quoi partir en Bayana. Les quoi partir en Bayana. Quand la venue à 17h. Oui. Ok. Il y a un zoban dans la bandane. On va dans mon frère. Maman le bitan va commis panae, babazwani na kitambo agenda. À partir de ces changements, maman tout qui a bien le baninga n'est pas béni. Mais maman se battait pour l'ingani ou à béni. Maman peut confirmer qu'il y a bien ta camarade dans mon côté. Donc pour y avoir un macambo, certainement moi nazar baninga vous soit cache. Mais maman le dit qu'il a évité. Mais moi la pimi, moi la genda yuapi. On va na pompage. Ouais. Naki babengaki nga juste mpona ya kokutana ndeko na biso mokutaki Afrique du Sud navandaki epai biso na Montfleury na avenue de la Paix numéro 8 navandi jusqu'à 18h tokomi obima mpo tokende kermes place baninga bazalaki tokutani na ye Wilfried azokita baninga banani baleki na nga ça dit yo ça na pompage nayaki juste oye na Montfleury par là-bas epa na biso ya epane na mbujumai ya endeko ya Montfleury eza pa banani epa na biso papa maman pas famille oye pas famille oye ki otala bandeko na bino bauti Afrique du Sud nayi kotala nayaki mpo bazwanga baketikanga epa leki na biso mwana maratre na biso mosusu akutaki afinisi mpo baketikanga nani fayaki endotika yo fala baketika epa petite sœur Myriam nde oye siko na Montfleury mpo na ozwa ye ntango komi tana komi tovandi na biso tokomi obima sikoyo mwana suka kote ya mama na nga tobimi totemi na balabala mpo tozwa bamoto tomoni ye Wilfried azokota na moto azokota na veni na biso na Montfleury. Donc on suppose que ntango alongaki pa mama ayaki Montfleury oyo ale nde atelemisi moto akiti yaya kala boye tosololi kaka makambo ya naleki makambo camarade moko auti na se na avenue de la Paix azomata camarade na ye question nga nayokaki camarade natuni ye tokokende tokemela te ye arépondre camarade na eke tokemela na kermes mpo na mwana ya na biso kala ndenge akondi boye ifo navanda ye nakesombele supu nga 2 minutes
mosusu abimeli likolo camarade lisusu aye o wana kaka na Montfleury mosusu wana azalaki na perike oyo namoni batiaki na sachet oyo mosusu perike oyo batiaki awa nde camarade wana alataki oyo ya mibale ayaki boye akangisaki meshe moko ya couleur moko ya mwa jaune à pale nde wana nalobaki maloba ya mabe na misu na nga aya yebisi bilonda tya bayembi ozosera pele banda ozwa mbongo ebele obosana bakamarade no ya lycée okoluka biso nde mwana mpe yaka tokende kasi ayaya nakena na bakamarade na ngai na se boye tozolanda bino bakoti Montfleury bakoti ko avine de la paix avine na biso bakomokita siko na ndenge ase ozaka na kati ya quartier me bango batiki yo bakena bakamarade mibale wana siko biso tuya lobi yaya nga nakiemelisa bango ndenge nalingi na wela na ye saki afongoli saki alakisika tala mbongo yo kende nga nazosala nini nde bakitaki na bakamarade akena saki na telefone na ye na te camarade na ye me banda bakitaki bakamarade oyo tikala komona bango na jamais mama yo mpe oyi bakamarade wana me soki namoni bango noyeba bango jamais banda mpe bakitaki tisango yo wana ya dela mpe bakei wana bokomi bayera nini tokabwani na 18h tokabwani na 18h sango ye koyela kokomela biso na 23h nde bakendaki biso yo nde 22h biso toyekoyena na bakamarade bango nyonso bataki moto moko to bazwaki de moto bakitaki makolo bazokita lela mpe bango misato nde boye kozwa mobali yo na émission mama te ntango petit frère te esprit kaka baleki na biso moso abengi petit frère mpo ya kotalela motuka nde ozobenganga toza na 51 bifrit asali accident petit frère oyo bakendaki na mama ok mais ntango olobi nanga ke ntango yo oyaki pozwa motu akende otika yo na kermes place kermes nio banda okende ya baleki nanga mila yango nde place oyo bilonda mpa banda okende oyo ayi mpe tiji bokose yango nde place mpe bilonda banda okende te bilonda banda okende na kermes te alingaki akenda biso na kermes ta bakamarade baye nde bango bake place mosusu akendaki est ce que yo okendaki su kermes oui ntango okomaki bilonda atikali koya na kermes nakendaki na kozela ye atikali akoya te ti r sango ekoya atikala kokoma na kermes motu moko mpe na kermes amona ye te ata motu moko mpo madame na ye ya théâtre asalaka mpe azala mpe na standi na kermes nde place yakenda kovanda avanda meme mpa na standi na biso mais meme madame amonaki ye te banda liwa sango liwa baninga mibale oyo bazalaka na bango jour wana moko ata ye kotala bino te balobi ayaki me ngai azalaki te nani alobi ka ayaki mokongo ayaki ntango aye nani aye oyo alobaki biso tozolia mbongo te j'étais à la maison nazali faible bayosanga ntango babloke na libanda mais batalaki babiti so tobloke mi to traumatize ye ekosala bien te po leta eya bon après kaka bandeko babino botika ye na makende eza na mwa important te tokoluka kaka mwani tokokosande tofi yango soi-disant donc une fille qui de ces deux là mais yo ozalaki te moyen koreconnaitre te nani ayaki na ndako wana ta confirme ya pamba elongo ezalaki te parce que nandi nazali na ndako nayoki kaka moyen mpe natuneza te parce que j'étais tellement abattu est-ce que oui mama te moto oyo aye te moto oyo aye bafilme pete parce que je voulais identifier la fille lokwa mama alobi azalaki bato mibale bango bato asuka bazalaki na ye comprenez et puis de deux bolobi ke mwana ayebisaki yo bakamarade no babengisa babengaki ye na telefone na eza te mais ya facile mpona koreconnaître masolo azali kosola na banani c'est facile ça on peut le voir dans l'enquête c'est facile pour ça alors à l'heure actuelle démarche nini bino kosali déjà na minute oyo tobandi na démarche te otongali tobanda la démarche mais bapesi biso idée babi te bokende pa ya papa sango
yenda koyede biso parce que tant tomoni ke cinquantenaire azo compliqué ekomi ke ndenge yayake ilelo akoexplike bino alors topréféraki toyepa na yo yo ndokoza na facilité ya koyede biso toza na beso toyeba kaka vérité bakotaki na ebembe ndenge nini moto ayaki kotika ebembe soi-disant ou soit ayaki ye moko na motard ou bien moto bayaki azalaki ndenge nini bayambaki moto eske aserepresentaki ou pas o balingi kopesa biso baélément correct te. Est-ce que vous avez un avocat? Non, ok, maman Odette. Oui, maman Odette. babalé a biso toke livo badi ozalaka yo moko lobi ozalaka te oti bouche oyo kolela teleki na yo alors démarche ya liboso osali nde lelo démarche ya liboso osali lelo obandaki depuis lobi ok c'est bon nazobanda nanu na samedi selon petite sœur parmi baoyo bazalaki azala pe infirmière alia lobi lere akoti pourkua mama azalaki sous émotion atali amoni petite sœur apalola maki awa donc ndeti mutu babendi na batrainer na se amonaki après na mpende na ye awa amoni mwa trace ndeti ya kamwa pine no ya moke awa selon ye ndenge alobi apart wana amoni pota te eloko te bilamba ezalaka normal ndenge menga botulolakisa alors dimanche tozelaki chef na biso ya famille donc mokolo kwa ya famille papa leke papa biso koko na biso lere aye toke na ye dimanche wana lobi tokende ikwa baoyo basalaki nini ya liboso bazalaki donc bazalaki naloba nini bazalaki vraiment famille mpenza te nde alobaki ye akende mpo alandela makambo nyonso wana ayeba nini arécupéré badokima nyonso ya dese lere tokumi kuna mpo alandela makambo uti oloba epa mare ya caméra de surveillance lere tokomi kuna tokutaki badocteur te tobandi na réception bayebisi biso lelo eza dimanche olongo wana toke su na urgence toexplike bango kaka toyeli mwana moko influenceuse autaki okufa bayebisi biso me lelo moye tosala mosala eza te lelo ezaka mpona koyamba bawei nde koko alobi te tokende kasi kote mordre bakotisa biso quand même namona mwana lokola responsable na ye lere tokomi kota mort moto aza na mort alobi lelo dimanche c'est impossible fo boya lobi soki boye lobi toyeba nini tosala nde topima lere topima lelo toke kuna bayisa biso toke lelo te lere toke kuna tokutani na docteur ankombo nde nayebi te lere tokoti pa docteur koko explike ese tala mwana na ngai mwana na ngai akufi bon bacondition akufeli bamisusu accident bamisusu babetaki ye donc naza précision te epuis moto ayaki kotika ye awa toyebi ye te lokola bino nde boyambaki ebembe soki mpe moto aza koloba bino nde boza sense koyebisa biso nani amemaki ye parce que normalement il faut bino nde boyeba ye moto wana ayaki na mwana docteur ayebisi mwana lere akomaki awa aza koloba il s'est fait que koumelaki mwa soki 1 heure mosu na baminute nde esalaki ke aza asute parce que tosalaki mpe nyonso tokokaki osala tozelaki kaka mbongo te nde alobi problème eza te me naza na besoin nayeba moto amemaki ye awa docteur abi wana nayebi te kende koluka leta nde alukela yo moto ayaki awa d'ailleurs eza question kotuna nga te fo kende kotuna bapolisier baza na porte lere sikoyo koko alobi ok
c'est ba policier ba répondre biso que il faut tout tourner bino ba docteur mais lelo docteur ozolo ba toke ndo tourner ba policier c'est que ba policier nde to zana ba mo problème parce que ba ngonde ba sana porte docteur a ebisi biso boy koko na ngana fandi alobi soki bofundi ba policier boye bake eko balukela bino boye bake balukela bino on a réponse boye bake balukela bino nde koko alobi bon bato oyo basalaki bapesaki baidentité na bango moko aza yaya na ye ya mobali moko aza ndeko ya maratra na biso wana kolo mwana wa otaki afundisi alors lokwa moto azalaki te ya bango nde basalaki mwa geste eza oyo esengaki place wana nde koko alobi sava lokwa nga responsable na ye il faut nga nde napesa identité na nga balobi te il faut bato basalaki nde bao bapesa baidentité na bango nde fo baya bango nde balobaki basala mokanda ya olobaki bapesi yo charge oyo ye alobi bon naboyi te kasi nakokomona ta ebembe topi docteur ayebisi wana eza makambo ya morgue lere tokomi na morgue bato baza na morgue babi donc awa mpo okota oza na accès kaka soki identité oyo eza ya yo soki eza ya yo te moyen bokota bomona mwana eza te des places tosukaki wana. Ok. Bon. Après mon divorce, je pensais rester seule pour toujours. Nalinga ina tout la maman des petites questions. Est-ce que moi, moi aussi, a expliqué que ata ba problème au hasard, wata ndenge tozala ke na baninga to kana to mutu mwazo kanelanga to ne kolo na zana mwa discussion na mutu mwa to sona kine makasi mwana ibisi oblo mwa bon. Théâtre kalo sandelote. Parce que le développé en plus de sa nature, azara penza mutu pe ba rancune te yeso ka soni na mutu na tongo na pourquoi alobisio yé moko. A olobisio donc azara penza mutu ba rancune te. Tant nazo ka keo bah ça là qui va se donc les autres cas où ils s'en je n'arrive pas à comprendre. Là où on a ça là qui clip na musicien ceux qui l'ont subi. C'est ça qui autorisation là. Ah et puis ça kinga les autorisations na rapportant à singa permission na ndimina singa bi ceux qui sont avoir normal kende ça la musa on te paye l'argent et puis tu pars. Et puis ma fouta qui est pour nous. Si on l'avait payé fouta qui mbongo et puis et si là qui batkeleka bami babenga naka et bakuta na par hasard. Moi là on a dans mobile officiellement. Té, azali mobile officiellement. À ta petite amie quoi. Si petite amie azali. Aya kananda kuboyebi. Oui, je le connais maintenant vraiment il fallait qu'il normalement la fin du mois pour Ayende se présenter. Tango aya na matanga oya déjà. Si, zoé. Comment as-tu une nouvelle one? Ngani na benga qui le vendredi soir na bengi nefsi yaka na mpona zoko ka surmonter nga mokote yaka où il fait da sali accident na boya ko biseka kufi nefsi où il fait da sali accident yaka étant azoya na voiture a komika pena 51 de baye ko benga et pas moi na ngali boso mobali a bengi pour ebisa que non où il faut n'est plus mais on est au niveau de 51 rien là je suis déjà presque n'est pas côté. OK. Maman Odette, maman Aimée, Mokanda et maman Mimi. D'abord, merci Nandeng Boyko Kangai. Merci. Et là, qui marque la confiance, vous avez témoigné vis-à-vis de Moussala Tozaoussa. Problème, il faut respecter ma procédure pour que tu commandes quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, il faut avocat bazal. Sur l'avocat basalité, on ne sait pas poser les actes. Parce que l'avocat de Rosali Sabiso, tout ça la plainte, contre inconnu. Parce que dans la minute, tu as bien noté nani aboni moi. Il faut ça la plainte contre inconnu pour la cas à mort d'homme. Mais vous relater, vous relater, tout ça va conduire à mon papier. Et puis après, na
cadre de la banquette, l'État a retrouvé nécessaire, il y a recours à l'hôpital. D'abord, on a fait une précision que Babangi Sibino, et là, le Kouta, on doit dire Sibino que ceux qui ont fait des policiers vont marquer la vie. Bon, au fond, les policiers étaient inconnus, mais dans le cas où relaté les solos, les policiers ont cité cinquantenaire, ils ont cité. C'est dans ces cadres-là qu'on interpeller la police. Et je vous encourage, il faut que les policiers parce que les policiers sont à jour. Il faut que les cinquantenaire pour expliquer tout, expliquer dans l'État, tant que qui na mutu akoma ki place nini nana yamba ki fiche na ya malade tant ba yoka kezaki ndenge nini iloko nyonso wana l'État osala ko ba koyeba fiche et puis l'État nde kosenga autopsie pour to koyeba réellement soki moto akufaki na accident to babetaki tosala autopsie ba koyeba soki tosali autopsie to koyeba résultat autopsie et puis soki l'État asengi cinquantenaire approuvé ninga yambaki moto l'histoire ti moto akufi bakoyoka ye bapolisier mpe bakoloba on aura de la lumière en attendant bacamarade na ye mibale baza nano bapremier suspect na kati ya problème parce que koyoka yaya bato asuka oyo amonaki mwana na bino na bango ezaka bacamarade wana mibale bakozala bainnocent ou innocente mais baza bapremier suspect na kati ya dossier qu'il faudra d'abord bayoka bango baexpliquer après kokuta moni yaya alobi amonaki mwana donc même bino mibale mama bomonaki mwana mais moto amoni mwana suki eza ye ndenge ya femme yo ozalaki na mwana na moto ye mpe amoni ye donc awa après komona ye bato ye amonaki bazokende ezaka baninga bango wana nde bon eza imprudence ya famille ndenge mwana mwasi wana ayaki normalement akoki kozala na version parce que jour ayaki c'est vrai que famille bosali eloko te mais akoki kobetela bino ndenge ya alobi jour ato bakende bakendaki wapi. Parce que ce sont des éléments à compléter. Il y a quoi comme bon, tout ce qui est grande sœur, mais bien sûr tout qui est pas mon tout tel. Et les informations peuvent se compléter au fur et à mesure toujours qu'il. Mais on t'a aussi à l'État. Vous ne pouvez pas faire justice. L'État est dans la qualité. Il y a Robin Abatoni sur la pour la Wokaba. Alors, famille les amounés. Famille ont pensé que vous avez avocat. C'est quoi le problème? Bon, ça l'avocat. Parce qu'il faut tout engager. Bino Bozaki na commune à Kintambo et Zangalema. Donc il faut, même na Gombe, le cas à Mordomi, on n'a pas de problème, même na Gombe, tout le monde si vous voulez. Bozan a accompagnement n'angai, ça je dois vous le dire et puis vous rassurer qu'accompagnement n'angai c'est-à-dire ceux qui bino pour déposer plainte, pas accuser réception, avocat ou bino il faut pas s'associer n'angai, tous à la naba quand c'est combat. Cinquantenaire c'est rien, on va gérer cinquantenaire là. Il ne faut pas que banga pour les cinquantaine, on va les gérer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ma pollution, dans la garde, il ne faut pas avoir peur d'eux. Baza qui on a pour battre la bateau, bureau na bango. Place où on est pour la sécurité. Baza commune un détachement pour la sécurité à ndenge hôpital les alliés, y compris dans ma morgue tout ça. Donc, bon on a pas trafic et bateau à on va les gérer. Mais il faut poser des actes avec la procédure et puis la qualité. C'est ainsi que option à l'ibosson n'est que il faut d'abord l'avocat va se réunir. Si vous avez un avocat, si vous se concertez, vous avez la orienté, vous avez un avocat, vous avez un avocat. C'est possible. Si vous avez un avocat, vous avez un dossier cabinet tel. Vous avez un avocat, vous avez commis plainte, vous avez ticket par un magistrat, vous avez joindre au niveau de magistrat, au niveau de parquet, à partir de poser un acte urgemment pour que le quoi liboso basenga histoire na bino si ma histoire toyo kama policier cinquantenaire to qui dépend d'autopsie et puis il y a possibilité to qui de moi musika poto baba ninga ou bakutana kinaye comment ça se passe donc lumière ko ko salama bino ne faut aider l'état de la manière que vous devez vous comporter donc ceux qui la manière que vous allez vous comporter. Ceux qui vous limite au ça avec urgence, on a fait depuis vendredi, lundi à 3 jours. Donc rien n'est tard, sauf se concerter dans pourquoi les lobby mardi, on suppose que l'avocat peut déjà déposer, à quoi rédiger plainte et puis à déposer un mot. Comme ça, à partir à mardi, mercredi, lobby mercredi, jeudi, je pense que cinquantenaire, tu vidé, là on a plus rapide. Et puis tu comptes à la téléphone, il y a moins. Même à taille bungi, il ne faut pas avoir peur. Dans la trace sur les solos, tu vois,
moi, la bouger, ça c'est très facile, vous ne pouvez pas vous inquiéter par rapport à ça. Même ma conversation sur la tour, ça vous dit. La technologie est avancée, il ne faut pas. En tout cas, papa, si la espèce d'Amindiwana. Envoyez de l'argent à vos proches en Afrique rapidement et. Si la espèce d'Amindiwana, tosenga ilisundi wana ndeti ndenge toyepa na yo boye parce que nasalaki mutu moko ayaki kosala interview na ndako alobaki nde na oloba boye toza na kosa lisungi na bino parce que cinquantenaire ezopese liboso na biso tokokoka cinquantenaire te amana tolobani bato kaka boluka papa sango so boluki papa sango akobende bino boyeba nani ameki mwana na bino to mpe nani amemaki ye na cinquantenaire to mpe nani abetaki ye to mpe asalaki accident bomoni toyeboya ntuka tosepeli makasi topesi yo merci. Et une chose aina bakisa eza que nga na opréféré opesa biso bavoka na yo po tokende na ombango. Parce que biso le temps tokende toluka bavoka baza mais baza un peu loin le temps ya kobenga parce que yo koyebaki avoka waza makasi soki azwi dossier oyo on va aller avec ça directement donc c'est bon. Ce qui est ça, parce que dans l'Inga qui est sa famille, peut-être vous allez vous concerter avec les autres, oncles, machin, tout ça. Oui, mais papa, ok. Il n'y a pas de problème. Nazo échangé na bavoka pardon et puis nazo senga na bavoka bakota en contact na bino. Donc bavoka bakoya o ba obenga bino za bavoka nga na rotinta. Mais quand on a super numéro na bino na koyebisa bino déjà avant que tel avocat ba obenga bino. So bavoka baye à partir à lobby vous allez travailler avec eux pour dossier wana ekende plus rapide. Na rassurer bino. Il y a eu mort d'homme, cinquantenaire, policier ou mutu moko boy. Ceux qui ont joué la présomption d'innocence parce que rien ne prouve. Nous avons intérêt ni cinquantenaire à vérité sur l'Iwa Yamoto. Aza hôpital. Je connais les responsables où Aza administrateur à 50. Naïf va conseiller là-bas. Nous avons intérêt pour une cinquantenaire à vous en intérêt à bomba vérité sur l'Iwa Yamoto. Par contre, il faut collaborer dans la justice pour aider enquête et ça. Na lumière nyonso mais ndenge na lobi na bino 51 bazaki na droit koboya kopesa bino ba image il faut kaka liboso ya instance judiciaire pour bapesa ba image mais sur base d'une réquisition donc ba kosala réquisition mo kosalama au-delà ya médical mais ba kosenga pe na hôpital ba méthode ezali l'état osala on a respect strict ya loi mais bobanga cinquantenaire te bobanga ba policier te bobanga batu te donc je suis là vous devez vous rassurer. Motonio soit trafiqué, Motonio soit menacé, Motonio soit tenez-nous informés en temps réel. Donc on a un service, ça va conduire pour que la sécurité n'a dans la garantie, mais aussi lumière à l'Ikabo. Ils allaient droit à bino ya réclamer moi na koufi. Ils ont ma koufi. Te so mutago qui n'a procès pour la moine bon pour la moine. Donc vous avez le droit il y a bunda pour que vérité bana moi na bino koufi ndeni. Attends moi tout le monde a raison mais la pas koufi. Maman zaki na mona à 17 ans, vous vous retrouvez moi na koufi. Tobo ite liwe koya. Mais à 21 ans, flair d'âge. Les lois qui dans les réseaux sociaux batunos bazolo baginga balingi. Bao bazolo basimba kikisi. Bao ekoto balobi mobali na mutabeti. Bon tout l'amto que na ndenge na. Et donc on a aussi na bino na makasi pendant cette période. Ezali période moko dure pour na bino. Mais nzamba pesa bino makasi. Kubungisa mwana otangisi mwana ozangi neliki ke mwana na opusa na lobi akoma pe lisungi pona yo abota bakoko mona pe bango mais destin est décidé autrement ozala makasi je pense que nzamba osalisa biso pour que tout malika babonde de la paix parce que tozo ndima ke nzamba za capable de révéler exactement les circonstances ya liwa wana Balandi Abosolo on a parlé ce qui était essentiel pour la fille, la petite fille, l'enfant, la grande sœur pour certaines aussi, parce que à comment il a 20 ans, à la paix à Balé qui est belé. À Tigibison dans la circonstance, jusque-là, il y a une noté. Les boys qui va détailler, n'a pas si pour ne pas me répéter. Mais on verra. La suite, c'est un dossier à suivre. La continue à dossier, n'a officiellement. Nous avons toujours le dossier à garçon à 28 ans, on a suffisamment avancé
Je pense que ça, c'est un autre dossier. Nous sommes là pour ça. Nous sommes la voix crédible du pays. Et puis la consultation est là pour assister bateau bazan en difficulté. On les fait ensemble. Panza sangonande quoi. Te so mutako qui est procès pour la moine. Bon pour la moine. Donc vous avez le droit. Il y a un bunda pour que vérité bana. Moi on a venu à finir. Attends moi tout le monde a raison mais la pas Kofi. Maman zaki na moi à 17 ans. Vous vous retrouvez moi à Kofi. Togo ite liwe koya. Mais à 20 ans, il y a un flair d'âge. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, ils sont pas dans les balingi. Ils sont dans les simbaki kisi. Ils sont dans les lobby. Ils sont dans les tabeti. Bon, tout le monde est dans les gens. Et donc, on a aussi la pendant cette période. Et ça, c'est une période dure pour Nabino. Mais ça m'a fait ça. Comme nous sommes autant que 6 mois, nous avons des liquides qui sont au pouce à la lobby. On appelle les souris pour nous. Abo tabako, comme on appelle Bango. Mais Besté est décidé autrement. Je pense que Zamba aussi a biso pour que tout le monde de la paix. Parce que tout le monde dit que Zamba est capable de révéler exactement les circonstances et Balandia Bossolo, on a parlé de ce qui était essentiel pour la fille, la petite fille, l'enfant, la grande sœur pour certains aussi. Parce que à comment il a 20 ans, à la paix, à Balé qui est belé. Dans la circonstance, jusque-là, il y a noté. Les mots qui va détailler, pour ne pas me répéter. Mais on verra. La suite, c'est un dossier à suivre. La continue à un dossier, nous avons officiellement. Nous avons toujours un dossier à garçon à 28 ans. On a suffisamment avancé. Je pense que ça, c'est un autre dossier. Nous sommes là pour ça. Nous sommes la voix crédible du pays. Et puis, la consultation est là pour assister. Bateau.